Votre fidèle internaute, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, bonjour, occasion. Topé libako ya mebasa on a biso ici que zomi biso awa na kati ya échangeur topé na limité ici que tozomi awa na ici que tobengaka na kombo ya foire topé fikine. To bandaki ne bino na nzela o ezali ya kikwiti to monela bino ba travaux bande bandaki ute bandeli ndenge basili ko avancer malem ti bazali kokoma ici que tozomi awa na pont awa ezali place tozo mona ba image je crois bien bakofona bilili bokomona ndenge basili kwa kanda to moni misala ndenge zali ko salama et puis début ya ba travaux mais elo ekamwisi biso ya komona ba enjeu ndenge sili ko ya sika oh nyonso tozo kopesa remerciement na tata ekolo fait sortir Tshisekedi parce que mamba boto biloko boto mona ngote kaka et pas tata ekolo fait sortir Tshisekedi to moni ba enjeu ya sika ba matériaux to pe ba machine vraiment ya sika tokoloba o ezali vraiment bien efficace pour na sala o ezali misala ya pont a pe ko zongisa o ezali beauté ya sika tozomi biso ana kikwiti fidèle internaute na osenga na bino ça a toujours confiance na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi parce que azali mwana mboka de père et de mère azali des sang congolais et on azali ko sala o ino ezali ya malamu pour na ko aider population parce que so bandele bongi nyonso pe ko zonga malamu donc ça vraiment confiance na chef de l'état et puis bozo attend ya ko yamba ba image o bo s'abonner bo partager pe bo liker to zomi a vraiment na kikwiti précisément côté ya pont donc boya ma vraiment image oyo bomo na ndenge misala ezali ko sala mais puis boya mba pe bomo na ndenge misala esili ko banda kitoko na banger oyo esili ko komela biso awa na kati ya mboka ba remerciement to pe ba mbote na ba koloche na kombe ya papi kena refin kisombe na bo santé mon vieux Luka Star Jésus na kati ya Londres mon vieux Charles Mbongo contre Mbongo ya agence assure na kati ya Londres eza obe moko juste pas na soko tie Mbongo na yo ko Mbongo na temps réel mon vieux Charles Mbongo contre Mbongo ya mbote sike zwami yo mama Jenda ya quand futur député en 2023 bambote maman continue toujours comme ça la bolam pour la rater foutra toujours je vous laisse sur les images quant à moi vraiment Mike Uzadi Azaki na sima caméra peu en réalisation tout le monde a vraiment ciao